bando ki bazali ko kwe pe ko pakata mangu na kombo la Yesu Kristo. Kombo na nguya, kombo etoni sami na nguya ko leka mingi. Ezali kaka na kombo moko Yesu Kristo otobengi na minoka mindele Jésus-Christ de Nazareth. La gloire à lui seul, notre maître Jésus-Christ de Nazareth. Peuple congolais, kombo na ngai ezali emerbi mosali na Nzambe. Oyo babengi na minoko mindele emerbi servant de l'Éternel. Na ye ko pesa bino sango mususu. Na lobaki na bino ete na koya. Tango Nzambe ya kotinda ngai na koya. Nazali congolaise. Nabotami na mboka ya Congo. Yesu Masia atindi ngai pona ko pesa message oyo na mokili. Hallelujah. Nzambe alobi na ngai ete ne Yesu koloba pe ko benga bana na Nzambe matoi surtout peuple congolais. Message oyo azali pona ba congolais, pona ba kimbangiste na yeli susu. Nazali ex kimbangiste. Na botama na libote ya kimbangiste, melelo nazaka kimbangiste te na longwa. Po Nzambe ya pona ngai utakala utali mwe mamalanga. Nzambe na ngai lobi na ngai te na benga ba kimbangiste nyoso ba ye pai na ye, potangu na ye komi pembeni. Tango ya Nzambe ya komi pembeni, boluka Nzambe ya solo, kombo na ye Jésus azali koya. Hallelujah. Tango ye koki edeko mibongisa luka Nzambe ya solo, kombo na ye Jésus le véritable Dieu. Et c'est moi mini koye batango Nzambe azali koloba. Azali kotinda basakoli na mokili surtout na mboka Congo. Nzambe azali kotinda rape azali kotinda basali na Nzambe. Baya kopesa sango na mboka ya Congo, butu pe moi, mais kasi Congolais alingi ko sosola te. Nzambe na ngai atindi ngai. Bokoto na mingi Nzambe nini yo salelaka. Na salelaka Nzambe Jésus-Christ de Nazareth to babengi na monoko na biso ya Congo, Yesu Masia, Yesu Kristo. Nazali congolais. Pe Yesu atindi ngai na ko pesa sango oyo na mokili. Bato mingi bazali ko pesa sango ya malamu te ya lokuta na tina ya kimbangu. Bazali ko lobaki Yesu atelisi bango kimbangu azali Nzambe. Nzambe azali na kanda. Yesu Kristo azali na kanda. Pe azali ko lela mai na miso butu pe moi. Nazali ange de l'Éternel, nazali messager. Motinda mi encore missionnaire. Alléluia. Zamba lobi na ngane ko ganga na mokili pene na bosolo e bomba uta kala kala. Uta bokoko ba bombela bino, bosolo yango na yeli bino. Zo bosolo peto se yango pe yoka. Zamba lobi na loba ete. Kimbangu azali Nzambe te. Kimbangu azali Nzambe te. Kimbangu azali Nzambe te. Botika kokosa bana na Nzambe butu pe moi. Que Kimbangu azali Nzambe, Kimbangu azali Nzambe te. Kimpavita azali Nzambe, azali Nzambe te. Kimpavita bazaki basakoli Nzambe te. Basela ki Nzambe ya solo te. Basela ki Nzambe ya bokoko, Nzambe ya tradition, Nzambe ya bonganga. Mama mulu ki anga zideli Marie azalaki Nzambe te. Azali Nzambe te pia tikala kozala Nzambe te. Nzambe talisaki ngai bazali basirani ya mai. Basala kana banyoka na kati na bango, basala banyoka batoni sami na banyoka penza balakisa kingai mama mwilu nzitani Marie na banyoka na kati atoni sami na banyoka basali ba déesse, basali ba déesse ya peuple congolais, ya peuple Congo. Kimbangu azali Nzambe te. Nzambe babina ngai Kimbangu azali nganga, azali chef traditionnel, chef coutumier, asala ki banzambe ba coutume, banzambe ba tradition. Bayaki kokosa bino na kombo te. Kimbangu azalaki Nzambe, Kimbangu azali Nzambe te. Peuple congolais yoka sangoyo. Lelo ne kopesa message pona Angola. Nzambe bimaki nga na mboka ya Angola. Mais avant ya kopesa message oyo mokili boyoka. Tokobondela tokobenga mokonzi Yesu Kristo. Aya kokota na kati na ngai ta pesa message oyo. Ezala ngai te, mais ezala mokonzi na Yesu Kristo, le tout puissant Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Masia. Tokobondela pona kobenga molimo na Nzambe e ya kolata ngai. Tobondeli. Nzambe molimo santu
Yesu Kristo. Tobengi yo. Yaka pe koloba molimo mo santu. Yaka kopesa message na mokili molimo mo santu. Pointe Congolais ayeba ayoka message oyo pe atosa yango. Na yebi solo mingi azali pasi pointe ba Congolais bayoka message ya Nzambe pambate basili kokosa ma mingi na ba faux message. Mais na sengi na Nzambe ya kimia, Nzambe mokeli nyonso Yesu Kristo, Jésus Christ de Nazareth. Okita opesa message oyo na kombo na Yesu Kristo molimo mo santu na boni libongo. Amen. Bande ko na ngai bokango te ko yoka sango ete kimbango sa di faux prophète. Kimbango azala ki prophète ya Nzambe te. Kimbango pe azali Nzambe te. Nzambe azali na kanda ko yoka makambo wana. Ba prophète mingi pe ba prophète sa lokuta. Bazali ko pesa sango kimbango azali Nzambe. Boko sambisa moko la suka. Boko sambisa moko la suka. Boko sambisa moko la suka. Yo prophétesse, ton prophète azali ko pesa faux message. Que kimbango azali Nzambe. Boko sambisa mana maloba la bino bazali ko misina monoko. Ba prophétesse mingi ala kuta bazali ko bakimbango azali Nzambe. Bazali bandoki. Nzamba telisa kinga moko na kati ba prophétesse so pesa ka message na YouTube. Azali ya Nzambe te prophétesse wana azali ko bakimbango azali Nzambe. Nzamba telisa kinga misala na ye. Mais la koloba ngo mokolo Nzamba ko pesa ngai maloba. Mais l'on a yé pour la kopesa message du peuple congolais. Namoka ya Angola. Zambe molimo mo santu amemeki ngala Angola. Tikete kimela Nzambe za bakati na bino pe makila na Yesu eso pani likona bino. Mais avant ya ngaya ko kende na koloba message ya Angola na kotanga Biblia. Nasali na Biblia ya lingala te po kotanga lingala za kamwa pasi. Menzama kosunganga ko pesa ngai Biblia ya lingala ya malamu ona kubunda na yango pe na kotanga yango na kombo na Yesu Kristo. Mais Biblia ona sali yango sali Biblia ya français. Na kotanga na Exode. Et sika ete Nzambe lobi na biso to koza na banzambe mosusu te. Liboso na ye. Yango na ngai na ye ko pesa message oyo pour na ba faux messager, na ba faux messager. Na bitumba molimo Yesu na molongie. Na bitumba molimo Yesu na molongie. Na bitumba molimo bango nyonso bakwesa mina kombo na Yesu Kristo pe na makila na Yesu. Na kotanga na lukana ya Nzambe Exode chapitre 20 verset 3 toko kitala ngoti na 5 ezali mokando bakimbangiste bango moko batanga kango butu pe moi ndembe na ce verset wana pona koyebisa bango ete botanga verset malamu posusu na soki bozali wapi. Est-ce que bozali kotosa malaba lo pamaki na kati ya Biblia oyo Nzambe atindaki na mokili. Hallelujah. Na kotanga bokana na Nzambe na Exode chapitre 20 verset 3 toko kitala ngoti na 5 na kombo na Yesu Kristo pe na makila na Yesu. Totangi na kombo na Yesu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Okoza na Nzambe moko te liboso na ngai. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Na kombo na Yesu Kristo tikete malabala Nzambe kumisama pe moki mobimba eloba. Amen. Bana na Nzambe toyoki balobala Nzambe. Toyoki message na Nzambe. Nzambe lobi ete okoki koza na Nzambe moko te liboso na ngai. Nzambe ni miso toyebi ezali kaka moko Yesu Kristo oyo akufa ki mekuluzu. Oyo atangisa ki makila pe mbai pona biso peuple congolais pe mokili mobimba. Yende mutu apesi ngai message. Ayebisi ngai ete kota na Congo. Kota na Congo pekene kopesa message oyo. Na minoko ya ba Congolais po ete bayoka malamu oyo Nzambe azali koloba. Yeli boso na kopesa message po na Angola. Nzambe molimo mosantu atindi na Angola Yesu Kristo. Ezalaki na mokolo moko na se ya pongi
Zame azui molimo na ngai amemi ngai na Angola na église ya Kimbangiste ya Angola. Ndeko yoka message ope sosola. Yo zali wapi? Nzambe na zali nani? Banzambe batonisa mingi na bokili. Kimbanga zali nzambe te, azali faux prophète. Nzambe atalisa kinga zali faux prophète. Mais na kozoma ko makambo ya kimao, mokolo nzamba ko pesa ngai makasi lisukoloba. Mais yoka le message pour na Angola. Nzamba zui molimo na ngai amemi nga na Angola. Nakomi na Angola. Na lalaki na se retrouver na Angola. Na bane komi tuna na zali wapi? Yesu Christ mon konzi na ngai na zali wapi? Jésus Christ mon sauveur, mon maître, le tout puissant na zali wapi? Na zali komi tuna. Nzamba zui molimo na ngai amemi ngai na église ya Kimbangiste ya Angola. Na se retrouver na Angola na église ya Kimbangiste. Namoni bilenge basi pe bilenge mibali. Ba jeune fille na ba jeune garçon, ba maman pe ba papa ba na ko solo la. Ngai na ba ki place na zaki te na ebite na ko bi kuna ndenge nini. Na tuni bilenge ba maman bilenge basi pe mibali o ba zaki ko solo la. Na lobi na bango. Nazali wapi? Awa ezali mboka nini? Bayebi singai ete oza na Angola, awa ezali Angola. Église Kimbangiste awa eza na Angola. Bandeko na ngai nakamwaki. Na bisenye na komi awa ndenge nini? Molimo mosantu, molimo na Nzambe Yesu Kristo amemaki ngai pona kotalisa ngai makambi mibombama. Makambi ya bosoto ya église Kimbangiste. Mais église ya bonganga pia bondoki. Yango église na bango ezali. Nzambe na bina ngana memaki wana pona kotalisa yo misala na bango. Batu bazali ko bakibanga zali Nzambe tala misala na bango. Bien-aimé, ou les ali réponse ya Nzambe na ngai na molimo. Awa pesi ngai. Tango na tuni bango besi ngai ozali na Angola. Na bina bango na komi wa ndenge nini? Bazokamwa ngai ngapi nazokamwa na ebite na komi kuna ndenge nini na komi na kata paroisse ya Angola bandeko. Namoni ba mama pena ba jeune fille namoni ba tata misusu na ba maseke na mitu ba maseke ya minene wana na kati ya paroisse na kati ya église ya Angola zama fungoli ngai misu namoni ba tata mingi na ba maseke na mitu ya minene ba maseke minene wana ya satana wana namoni ba wana ba maseke ba papa pe ba mama mingi ba mbuta wana ba tata pe ba mama namoni ki bango na ba maseke na mitu na ki ko telema koto ya wese kota toilette na telema ki pona zoluka ndenge ni ya kokende na bimana kende na ebite na ebi mboka te na ebi sikate ba moni ki oyo azali étranger aye kosana ni na kati ya mboka na biso na kati ya église na biso ngai la teme ki koto ya toilette na bane komi tuna nazali wapi na kosala ni na kokende wapi na ebi loko te naza komi tuna ndenge ni na komeli sika bo soto boye bandeko langa nayo kakuna na kati ya église na bango mokonzi na bango na kati ya église alobi nani ya telemi koto ya toilette kuna nani ya telemi koto ya wese kuna ezalaki ngai na telemi tango na telesima namoni ki bamoni ngai bango balobi oyo azali étranger oyo azali ya biso te balobi ki ngai naza ya bango te nazali étranger bien aimé balandi ngai mpo nazalaki étranger ndenge nini naye ko retrouver na kati makambo na bango na kati église na bango. Alléluia. Nzambe nalemaki ngai nabandi kokima na paroisse na bango nabandi kokima na nzela ntango nazali kokima na nzela bien aimé nakutani na ba jeune garçon moko bazali kaka libanda ba église na bango nde bazalaka na église na bango libanda na yebi te soki nakoloba ndenge nini moko tayebe moko na tuni ye nakoli kosala nini mpona zwa bisi bazwaka bisi wapi basalaka ndenge bosunga ngai bebisi ngai il faut kende na ngambo kuna mpo kende kozwa bisi ezokende wapi ngai bina nazozonga place nazalaka nayebi te nakomi awa ndenge nini nayoka jeune garçon moko alobi oh nayebi mwana mwasi oyo
azaka motema malamu na yebiye atuni ngolingini na bitala nazo na expliquer problème na ngai. Alléluia. Directement la question ngai nzela mais kokene na ngai na nzela bazolanda ngai bien aimé na nzela zali kokene zali kokutana na batu somo mboka ya Angola ezali somo plus que Sodome et Gomorrhe. Nazomona batu na maseke na mitu na paroisse ya oh basanda la brokotoria ba na paroisse ya église ya Angola na moni batu na ba maseke ya minene na mitu bimisu balati lokola banganga wana misu ya molimo bamisu balati lokola ba chef coutumier bamisu balati lokola banganga bamisu ba maseke na mitu babandi kolandanga bazo kolandanga bazali kolanga lazali kokimba Zambe batela ngai directement na ekolamuka Jesus Christ Zambe molimo santu nalamuki na pema Zambe la komi kuna ndenge ni Zambe la bina ngai mwana na ngai MRB prophétesse missionnaire na tinde ke na mokili opesa sango na ngai tala makamu na lakisi yo po na Angola ezali ya kobeba Angola ezali ya kobeba bondoki ezali mingi na Angola ba tradition bokoko biloko ba tradition ya bonganga batu mingi bazali na Angola bazali malamu te basela kanzambe ya solo te mingi bazali kosela banzambe bakoya bokoko banzambe bondoki bakutimi na bango Zambe la bina ngai na memio na eglise ya Kimbangu omona misala na bango omona misala na bango kene na mokili pe ye misala bana na Nzambe bino mutu ba priya ka na eglise ya Kimbangu bolongwa bobima kuna Zambe la bina ngai Kimbangu azali Nzambe te bato nyonso bakobenga Kimbangu Nzambe bakokweisama bakokuela kati ya moto na Yesu Kristo bakotumbama pamba te ezali kosela Nzambe mosusu na miso ya Nzambe mokili boye baete ezali kaka na Nzambe moko oyo akufaki mpona biso Yesu Kristo de Nazareth azali Nzambe ya mindele te mpe Nzambe ya bato moyindo te bomemiki racisme na kati ya religion na kati ya mboka ya Nzambe bomemiki racisme ezali soni bino peuple congolais alobi yebisa bango Kimbangu azali Nzambe te mpe atikala kozala Nzambe te Kimbangu asalaki Nzambe ya solo te asalaki Nzambe ya bokoko ya batradition ya bakutime Kimbangu asalaki Nzambe ya mabe ya lokuta asalaki Nzambe ya solo te ezali makambo ya soni pe ya pasi koyoka bakongole babungi nzela Haleluya yango tozali komona banzambe bakomi mingi na mokili mutu nyonso ngai Nzambe makambo Nzambe lobaki na biso na apokalipsi yango esi ekokisami tokomi na ntango ya suka na mokili koyela makambo koyela mokili bokomona banzambe bakozala mingi na mokili solo banzambe bakozala mingi na mokili me kasi ye Nzambe azali wapi ye Nzambe azali wapi bafodie bakoya na mokili bafodie bakoya na mokili moto Nzambe moto botami amibengami Nzambe abingai nazali Nzambe bino pe bondimi oya yena ndenge na ye ngai te Nzambe oya yena ndenge na ye ngai te Nzambe oya yena ndenge na ye ngai Nzambe banzambe bazali mingi mekasi ezali na Nzambe moko ya solo na mokilo oya babengi Yesu Kristo Yesu Masia Jésus-Christ de Nazareth nguya ya Nzambe
mokili ke nzambe azali moko. Ba faux prophète na bino, ba prophétesse na bino, ba faux dieu na bino bango tout ba kokuya na se. Kimbangu azali nzambe te. Mokili boyoka Kimbangu azali nzambe te. Kongole yoka yango Kimbangu azali nzambe te. Kimbangu azali nzambe te. Bakosi bino, bakosi bino, bakosi bino, ke Kimbangu nzambe. Pasipe mawa, pasipe mawa, pasipe mawa, pasipe mawa. Ezali inspiration na nzambe. Nazo yango kaka sikone na koloba. Nzembo ezali inspiration. Mokiliye, mokiliye, mokiliyoka, mokiliye, mokiliye, boyoka yango. Kimbangu azali nzambe te. Mokili boyoka bosolo, mokili boyoka bosolo. Kimbangu azali nzambe te. Azali nganga. Bato mingi bazali koleka na kati ba YouTube. Bazali kopesa ba message ya lokuta boko sambisama. Ba mama mingi bazali koleka na YouTube, bazali koloba ete nzambe Kimbangu azali nzambe, Kimbangu azali nzambe. Ba mama mingi bazali koleka na ba YouTube wana bokeba. Ba mama bazali koleka na YouTube bazali kobela ete Kimbangu azali nzambe bokeba, bazali bandoki. Ba mama bazali na misala mabe. Nzambe satalisi ngai mama moko wana zaka mwindu boye. Nzambe satalisi ngai mama wana. Mama na yeki kobundisa nga na bete ki na molimo. Na bete ki ba makofi na molimo. Mama na lali na moni nzambe zotelisa nga na zobunda na mama wana. Ayeki kobundisa nga na butu. Azali mwindu boye. Bazana misala mabe. Mama wana azana misala ya molili. Ezana mama moko alekaka na YouTube. Alobaka makambo ya Kimbangu, Kimbangu azali nzambe, azopesa ba message ke Kimbangu azali nzambe azali ya lokuta. Parce que bango si banzemela ba si babunga. Balingi pe babungisa bana ya baninga. Yobi yo malanda ngulu. Yobi landa. Muta ya lobi ngai kinzamba la kisinga Kimbangu azali nzambe. Wala binga bala kisinga diangela azali nzambe hekere ya bosoko torewa. Kombo ya pesa ngai kanda pe pasi na motema kombo ya diangenda. Banzambe lokuta nzambe atalisanga diangenda bazalaki na franc-maçonnerie. Kisolokele dialungana na grande franc-maçonnerie. Na grande loge. Nzamba mema ngai na habité ce qui na centre kimbangiste to dans Kamba. D'ailleurs centre kimbangiste ya bas. Nzamba atalisanga ki église kimbangiste bazala ba frama ezana nyonso tukuna la kati. Kisolokele dialungana diangenda bazalaki na franc-maçonnerie bazalaki ba magicien. Bo solo yango wana mokeli ko ka bo solo te nzamba telisaki ngai ki solo kele dialungana diangena bazalaki ba magicien bazalaki na ba franc-maçonnerie. Olingo zika na moto pona blanda ngulu pa mutu moka yoko na YouTube ke diangena zali nzambe diangena zalaki ya nzambe bazalaki banganga bazalaki ba magicien tatana bango apesaki bango yango. Kimbangu azali grand maître makambo mabe ya kindoki. Alléluia. Maman qui pavite azali nzambe te basirani ya mai. Mama mwilu azali nzambe te namona ki mama mwilu na banyoka bandeko. Pour ni bino bakongola bolingaka balo no bosolo te. Namona ki ngala azali prophétesse na sini mosali na nzambe. Namona ki mama mwilu na banyoka. Mama mwilu na banyoka la kat na banyoka. Kala banyoka bele mama wana. Nzambe bina ngazali azali sirène. Mama Marie molobaka na catholique na yeka ko wala sana kibangiste basali se motomoko. Nzambe na lobala ngai bonga talisinga meminga la nkamba. Alexinga mama nenga vanzi na moni ba nyoka na ba nyoka za alinga bina ba nyoka nzambe singa tala. Mama buya pona mulaki
statut mususu ya mama mulu oya na ya mari oya catholique dina batana singa moni mama wala moni wala catholique na oya bozomono bango nyonso bazali batu moko azali se mutu moko wala ye na kimbangiste mpe na catholique mama qui pavita hey ya baso bazali bandoki bazali ya nzambe te bazali banganga bazali basiya mai banyoka baye kobungisa bino oh na moni mama mwile aza komi bimisala ye azali komi bimisa na misala ye na moni mama ki pavita bazali komi bimisa na misala na bango soki omoni mutu yo kopesa yo message ke kimbango azali nzambe yebaki mutu wala azala misala ya mabe aselaka nzambe ya bokoko nzambe ya bondoki haleluya soki omoni mutu ye mama mwile tata diangena tata kisala kele bazala ta misala mabe bokoyeba bango na misala na bango bazokosa bino bazo na image baangelou mais bazali angelou te nazali koloba eza na mama moko nzambe alakisaki nga mama wana aza na misala ya mabe apesaka makambo ya mesese ya kimbango bakimbango azali nzambe mama wana aza na misala ya mabe haleluya bosolo se bosolo na bitumba molimo yesu ne molange na bitumba molimo yesu ne molange na bitumba molimo yesu ne molonge bien-aimé yango na ingaki na loba la bino Angola zamba lobi Angola boluka nzambe Angola makambo ya mabe mingi etondisami na Angola nzamba telesinga bato na bamaseke ya minene na mitu na kati ya paroisse ya Angola ya kimbangiste bamisu balati lokola banganga na ba rouge na ba noir bamisusu balati ba chef coutumier bamisusu na bakabaka te maseke na mitu nzambe bisinga ha mwana lango omoni bango wana bazala posa babungisa bino lokola bango esi babunga balingi babungisa bino soki ozala mayete okolanda bango soki moto ekoyebisa oyo ke simo kimbangu kiangani nzambe bakosi bino simo kimbangu kiangani azali nzambe te nazali koloba mpe na korepete nzambe alibi nango okolembaka te koloba toujours makambo fo benga bana na nzambe parce que peuple congolais bakosi simo kimbangu kiangani azali nzambe te azali magicien azali na bonganga batikele makambo wana mpe badiangenda haleluya nzambe atalisaki nga papa simoki mokiengani aza ya nzambe te nakoloba yango tina koloba tina kokomaka paka na kolobaka kaka makambo na mokili nzambe abi na ngai simoki mokiengani azali nzambe te namonaki ye aza magicien aza na bapouvoir occulte bapouvoir molili bapouvoir ya molili bapesa bango ya bokoko na bango bakoloba no bosolo ndenge nini bolingi koyoka te okokufa lelo bokili felo okobi kolela nzambe akotalisa ngai na kati ya moto alobi omonaki prophétesse na ngai te agangaka wana omonaki ye te malgré bakofingaka na bango ngai etalaka ngai te ngai te bofingi nga bosilisi nga loposo bosokoli nga na kofinga nasekaka mpo ya nini nayebi place nazali bato ebe bafingaka ngai okoyoka jamais nga na répondre bango mpo nayebi ke ezali nango pamba misala ya satana halleluya bolongola bachaine wana balabakola bino simoki mbanga azali nzambe bokobunga si bango babunga na bango atotoyi bango bosolo bakondima te pamba te satana bango sakanga bango omoni mutu so ozobeloke mutu ozobela na beleli kombo ya jésus nazwi lobi kote mpo aza na misala mabe mpo azali un pied dehors un pied dedans likolo moko na kati mokolo moko libanda ndenge nini yo kobela nzambe akoya kosunga yo
yo muto ke na ipa nganga osela kanzambe kimbangu osela kanzambe kimbangu soko beli véritable nzamba ko akoko sunga ote pose ya ete tango zo balabana na nzambe ke kombo na Yesu ezo sala te ozali kote ya bana na nzambe sango nini ke Yesu azali makasi te ozo balabana na nzambe te atobeli kombo ya Jésus esala kanango te yo preni ozali kote ya bana na nzambe bongo nzamba kofuta ona misala no pe na maloba na yo kombo na Yesu eleki bakombo nyonso na kombo na Yesu banganga bazokuela pe bafetisha bazokuela bango tu bazokuela na sinde bamagicien ngai lelo soki nazali makasi ezali na ntina ya kombo ya Yesu Kristo ntango yo ozoleka na televizio ozolisa bana na nzambe ke kombo ya Yesu esalaka te ozomema botutu na vi na yo mpe ozali kobebisa bana na nzambe ozobungisa bana na nzambe nzambe akotunda yo mokolo na suka na bina kombo ya Jésus ezosala te kombo ya Jésus esalaka nango te kombo kimbangu nde esalaka bondoki ye balingi babungisa bana na nzambe mama balingi babungisa bino mpo bango si babunga kala mama wana azala misala ya mabe ya suka ya dimension likolo nzambe atelesaki nga misala mama wana azala misala ya molili nazozela permission ya nzambe na ya kobimisa mama wana soki nzambe alobi nangaka pa na ya koloba nazozela permission ya nzambe nzambe deja apesinga te message mpo na mama wana nzambe apesinga message mibale nabombi yango nazozela nayo ekoma ata 5 nabondela nzambe soki nzambe apermettre na ye kobanda ntina mama wana na koloba bokoki jamais kokompare kimbangu na nzambe kimbangu azali nganga azali féticheur azali ya nzambe te magicien asalelaki bokoko asalaki bondoki nzambe atalisanga ye kimbangu batindelinga esprit ya kimbangu aya koboma ngai mpona nini nazali koloba makambo ya kimbangu nazali kobimisa bosoto na bango polele nalali na moni esprit ya kimbangu etelemi koto na ngai alingi aboma ngai tellement nasalelaka mokonzi ya makasi Yesu Kristu nzambe epargne nga kimbangu akoya koboma ngai lisusu te batindaki esprit ya kimbangu oya koboma ngai me kimbangu akokaki koboma ngai te baluki nga baboma ngai basali nyonso baboma ngai bato wana bakokaka koboma ngai te mpo nana Yesu ya solo namona bala nzambe misusu baosepela bapaster baosepela bapaster bakenda kosala kimbangu baza bapaster ya lokuta mpo yo paster ondimeli Yesu Kristo okoki jamais kokende kosala kimbangu okoki jamais kofukamela kimbangu mpe kote ya kimbangu na eglise okoki kote ya kimbangu na eglise te bakokuna bateyaka Yesu te bateyaka Yesu te bateyaka kimbangu na place ya Yesu haleluya bateyaka Yesu kuna na eglise de bateyaka diangenda na 1950 diangenda asalaki boye na 1980 combien asalaki boye na 1800 bo bateyaka makambo kala bateyaka kaka bateyaka bongo sala bateyaka te kaka bantiti na badefile bambunda kobinda na badefile pour l'église na bango za bongo mais miso to vani se na liloba na matei na nguya ya molimo bo santo pasteur soki yo ndimaka makambo kimbangu oza kobunga bakosaki peuple congolais kimbangu za nzambe te ngai natunaki nzambe nazali prophétesse nazali envoyé de Dieu nazali messagère natuni Yesu Kristo nabi Yesu lobela ngai na tina ya kimbangu na yoka na yeba nini kimbangu azali nani Yesu Kristo Masia nzambe bila kimbangu azali nganga azali faux prophète aselaki nzambe ya solo te aselaki nzambe ya tradition ya bokoko ya bondoki abombamaki na kombo na Yesu Kristo mais aselaki nzambe te solo nde solo nzamba kitiselanga foto na ya talisanga bimona na ngatanga nzamba komelinga faux prophète na tala mo foto kimbango bimi nzamba komeli kolasinga tanga na tanga na komelinga faux prophète nzamba bina otangi yango wana bokeba bana ya nzambe kimbangu asa nzambe te boyoka maloba ya nzambe boyoka maloba ya nzambe kimbangu aza nzambe
nzambete kima église na bango kima mateya na bango idolâtrie. Bien aimé, nazo na ba réponse ya ko répondre to ya koloba awa. Ezalaki quelques jours na kwina vidéo moko bazulu le makambo ya kimbango epanga mama ko boye. Titre ya vidéo ezalaki tondima Yesu to kimbango. Oh! Titre ya vidéo ezalaki na lingala eza chaîne ya mama ko boye. Alobi tondima Yesu to kimbango. Ce qui vraiment nakangi vraiment titre ya vidéo wana. Bande ko zali passe mingi. Ezali passe. Bondima kimbango te. Bondima kimbango te po kimbango akubungisa bino zali nzambe te. Tant vous avez un problème benga Yesu Christo, Jésus Christ de Nazareth tant vous avez un problème. Et d'accord ko sunga. Ce que moi nous allons ko benga Yesu Christo to Jésus Christ, azali ko sunga te boyo zala misala mabe. Ozote mula malamu te, ozali un pied dehors, un pied dedans. Ngai na benga na milimu mabe na kati ya nzoto ya mutu. Nzamba yebi singai kaka na kombo ya Yesu Kristo, na kombo ya Jésus, nde ko benga na ba demo na kati ya nzoto, ya bato bazana milimu mabe. Soki oselaka nzambe na bosolo, soki ozaka kana ye moko oselaka ye moko. Bato mingi lelo bazolo bake na bengi na kombo na Yesu Kristo na kombo ya Yesu ayako sunga ngai te na bengi na kombo na Yesu na solo bikote ndekolanga tame tamboli na yo. Est-ce que vraiment ozando kité? Est-ce que c'est la kabilo ba coutume te? Est-ce que c'est la kanzambe ya solo? Ponza meso kozando kibeleli ya koya na yete. Nzambe msekinga soki kaka oza mosali ya nzambe ya solo soko bengi Jésus ils ont la puissance soko bengi kaka Jésus ils ont la puissance. Mais là soko c'est la nzambe la nenga solo to zandoki to ozali un pied dehors un pied dedans wana ato beleli komba Yesu ko simba nango te. Wana zali réponse ya bato balobarake soki na beleli Yesu Kristo ezo simba te. Parce que Yesu na biso ba kitsa Yesu na biso ke inyale kimba na banga mata kimba na bino azana puissance te azali ndazana mutamisala mabe azali mutabakutim mutabokoko ya bondoki ba tradition nzama la kisa kingai nzame ne Yesu Kristo ndi azana puissance la ka yemo ko na mokibo mako Yesu Kristo Yesu ndi azana puissance. Soki omoni ozana problème obeleli Yesu Jésus nzamba sunyote mitala cheke molimo na yo parfois ndoki soko zandoki te oza mutema mabe oza misala mabe to ozali musika na nzambe yango na moyen nzambe ya kosungo ezali te. Nzamba suwa kaka bana na nebe kimbangu asunga kaka bana na ye. Nzambe asunga kaka bana na ye ndenge pe kimbangu badiangela basunga kaka bana na bango pona ndi si bakanga bango. Mutoba biso kaka tana beka kimbangu directement ya sunginga parce que azana na secte na bango Satan sunga ka bana na ye bandoki Satan sunga ka bana na ye ndenge pe nzamba ko sunga bana na ye. Oh na bengi Jésus asunginga te mulisungi te donc na bengi na kama kimbangu directement ya sunginga parce que ozali ndoki parce que c'est la secte la kimbangu parce que c'est la kanzambe Yesu Nzamba sozo parce que c'est la kimbangu il faut que kimbangu ya kosungo parce que ozali nzambe te parce que ozali nzambe parce que soko ozali nzambe ngana ozali nzambe tango na na problème tango babulisa nga ba ya babulisa ngai ba mama na ba yela ngati na ndako babulisa ngati na ndako ba mama lo mo baleka na YouTube babulisa ngati na ndako. Alléluia ba ya babulisa ngati na ndako na molimo mwana kipanga ke na papa ngokuna te na bango te. Mais bango ne ba ko kubulisa bana na nzambe babimi ne bandoto na ba ya kubulisa na ndako baninga balala te bolala kate bolinga tuchu ko pumbwa mukolo mususu nzambe akobeta bino na pumbwa na bino wana. Alléluia. Pour
véritablement dans la Zamba et dit là Jésus Christ dans la kobela combat Jésus directement fonguye kita ndetinga sona belika Jésus directement la solution ngaso na problème belika Jésus directement la solution ali yo côté ya bana nzambe ki koma ki mari ya Jésus sala raté comment ki mari ko sala pas la bino parce que vous avez une salama bé comment ki mari ko sala bisote parce que biso za bana ki mari te biso di banda Jésus Christ. Alléluia. Voilà. Pour les dire que les réponses des bosso pour na bateau ba bitunaka na moni likamoyeli ngai na be na kombo Jésus na si solution te yo ka suko message yo ka suko réponse na yo soko beleli Yesu Kristo beli Jésus na problème ozana ngozi solution te po etamboli no zali mabe po ozali likomo ko na kati na bonzame likamoko libana na bonzamo ozali na makamba bokoko bakamba bondoki yango la moyen nzambe ko sungoza te fo bela kaka nzambe na bino kimo po sungoza parce que o adora ka yo sala la ye. Alléluia. Maintenant tonzima bana Congo tonzima Yesu to kimbangu bondima Yesu Masia botika kimbangu boboka kimbangu bondima Yesu Kristo on la réponse. Alléluia. Tokei ningana le beloko moko na opesa ba réponse kimbangu na Yesu bazali loko moko te boyeba yango kimbangu na Yesu Kristo bazali loko moko te. Alléluia. Alléluia. Yesu Kristo azali nzambe azali mokeli na nyonso tu kimbangu nzambe akela kiye kimbangu azali nganga asala nzambe ya solo te ba tradition ya bokoko ya bondoki jamais koki kosangisa lumière na ténèbres jamais koki ko comparer nzambe na kimbangu aza musika boboka kimbangu bobolongola kimbangu bocha Yesu na place ya kimbangu aza eloko te. Yesu Kristo ne azali na nguya azali na Yesu na place ya kimbangu boyoka. Wala ba réponse nanga nena lobaki mama mwilu azali ya nzambe te azali ya nzambe te. Mama mwilu na mona ki na ba nyoka mama mwilu azali na ba nyoka azali na ba nyoka azali na lopele ba mbisi na mama ki bavite baza ba sirène boyoka baza ba sirène ya mai bosolo botozo bena bosolo kasi nazo kosa bosolo de yango wana baza ya nzambe te. Wala zali ba réponse zali ko pesa bino ba to bazo makamba kimbangu kimpavite azali ya nzambe te soko be mutozo makamba kimpavite azali nchor azali ndoki azali sirène soko moni mutozo makamba kimpavite bazali bandoki kimpavite azali sirène ya mai kimpavite azali ba nyoka azali sirène ya mai azali ya nzambe te. Nazo pesa no ba message ya solo na kati na mukomso nzamba memanga la nkamba po nzamba soka molimo na ngai naza messager azoka nga ke na nga voyage ka na ngai nzamba yoko zwanga na lali nzamba zwi molimo na nga ke na nga na nkamba nakoma na nkamba za ba mai na ba nkamba kuna apart mama ya nkamba za ba mai ba rivière ba mai na bango ba sukolaka nakomi na nkamba na mai wana namoni jeune fille moko bona yebaki ntango nazaka na Congo mwana mwasi wana azaka pied gauche na komi na Congo na mwana mwasi wana liko sukola kati ya mai na tani mwana mwasi na déformé na tala boye mwana mwasi na komi mbisi na tala boye mwana mwasi wana mbisi na biye amoni ngai na biye azako mi bomba. Alléluia, azako mi bomba. Ngami namoni yo. Bwende bozalaka awa. Azako mi bomba ma. Ngami namoni yo. Ndenza batali singa abina ngai. Bakimbangista na mingi. Bazana balopele. Bazana biloko ba tradition bokoko na bango basela ka mami wata badonga ka mami wata me babo bazana ba magie nzamba memanga na oh Jésus nzambe amemaki ngala na centre ba kimbangiste ne bisa kibino bazamba magicien bamuta wana bazaba nyoka na banyoka bakimangiste bazaba nyoka ebele
banyoka na banyoka na banyoka. Bamisu baza bangando, misu bazali banyoka. Bangando minene wana. Bamisu baza bangando, bamisu baza banyoka. Nzamba talisa ngai na kei na réunion na bango ya butu na centre kimbangiste. Namoni ba chef coutumier wana. Alléluia. Namoni ba chef ya kimbangiste, église kimbangiste kuna na centre kimbangiste la butu. Na molimo nzamba zokanga kelaka na place avoya kalanga. Namoni bango bose ba réunion. Je ba magie. Bazaka ba magicien ba pratikaka magie. Boyoka yango oyo zama to yoka ayoka nazo ba solo c'est bo solo bako ba to na mwana na masite bona parce que ba bikela so ba solo bako yo bodisanga lisusu bako tina so esprit kimbangu ndenza nzambe nanga ko bengala kimbangu pe ko beta kimbangu bonzi bo imaginer te. Alléluia. Batu nyuso oyo passer la esprit ya kimbangu to ba evoka kimbangu o ba se ba kimbangu ba ko mona kan nzambe te. Place na bango ezali na mboka na bango place bakenda kopumbwa kuna bakomona ka nzambe te bakozika ka na moto mokolo ya suka soko ozali kimbangisi deja zoma papa na yo kende pe kimba po bokotikalaka komona na bino nzambe te nazoyeba bosolo se bosolo bato moki balingaka bana bango bosolo te paster yo koma kotia kimbango na kati église nzambe ateyaki yo bongo eske nzambe ateya biso na bibilia etoki totia kimbango na kati église nzamba ko futa na misala place okoti kuna nzamba ko futa yo ezaka na mutu moko kotia na kati etonga ezali Jésus Christ Yesu Masi yendo kotia na kati etonga yendo kotia na kati ya temple au côté jamais kimbango na kati ya temple jamais pour kimbango na place église te azate ye azali kuneska bangana ba féticheur yango komona banganga ba invoka kaye ba traba chef coutumier ba invoka kimbango parce que kimbango za puissance kindoki azali nzambe te. Alléluia. Botika kobenga kimbangu zambe zamazana kanda. Botika. Vous allez ma message, ma réponse dans les copes de ma question et ba nzambe. Zambe yebi singai. Moni mona nzambe yebi singai ete. Ezana mama moko azoleka na YouTube mama wana. Azo pese ba message azo ba kimbango azali nzambe azo ba la partout comment Jésus sa kate comment Jésus a la puissance c'était so obéi Jésus ko sa nangote mama wana azo le kana YouTube azo congolaise mama wana azo ba la partout que Jésus Christ c'est la nangote comment kimbango ndeza la puissance c'est ezo sala a cause bino mama na zana misala mabe nzamba lobi na bisa mama wana nzamba ko futa yena makamazo luka azo sala wana ayeba esambi solo ezali lokola zali ko bungisa bana na nzamba na message lokuta ayeba kake mukoleze po kimbangu pe atie batu na ye kimbangu pe atie batu na ye balobelaka ye baelevaka ye balobelaka bakamona po komona ye mata. Alléluia. Batu nyonso toutes batakolana na YouTube maman na za nzambe te za ba message ya malamu te maman na za na misala ba nzambe telisa kingaye soko moni asa ko lubuke bubula kombo ya Jésus te parce que Jésus na nguya e ko bebisa misala la ye. Alléluia. Koto mukolo moko butu moko benganga na téléphone ya bisanga maman na zali ko buaka na malade eza mutu moko benganga alobelanga maman moko na zali ko buaka to malade maman na zali ko buaka na malade adega na YouTube ezali son mais ko lo makambo mususu ndetse azali nzambe mazali nzambe te soko moni mutu azobisa bino ete ke kimbango azali nzambe tala mutu wana ya lisusu azandoki aza mutu asalaka ba puissance ba tradition bokoko. Alléluia. Voilà nga nazokende nazoloba mabosolo nga nayaka ntango nzambe atindaka ngai nayaka ntango nzambe atindaka ngai soko mona mutoso sokelo kimanga bimela kingai kimanga bimela kinga pesinga message kimanga bimela kinga pesinga message yeba ke mutu wana azana contact to na connexion na esprit ya kimbangu lobela ngai amen lobela ngai amen soko moni mutu
koyebisa bino kimbanga bimeli ngai kimbanga pesi nga message kimbanga yebisi ngai seke batu wana baza na connexion na kimbangu na molili bakutelaka na esprit ya kimbangu bainvokaka kimbangu. Alléluia. Bainvokaka esprit ya kimbangu bakutelaka na kimbangu na molili. Yango somo makambe beglise ya kimbangu comme belé na mokili to komona ka groupe ya kiboko mobe bangunza moko baboko mobe kimbangu bazosala kimbangu ba groupe beglise comme belé kimbangu po kimbangu wana azali na misala mabe ya bonganga bango ne batie kindoki ya makasi na mboka ya Kongo bango ne kimbanga ye na kindoki ya makasi na kati ya Kongo nganzamba talisa ngai kimbangu nganzamba talisa ngai makambo mingi bana na nzambe mukolo ezali tokobeta lisolo ya kimbangu o bato balobaka mais ngasi ko na une vraie révélation ya nzambe mukolo ezali nazana ba prière soki nzambe pesi ngai message ya kimbangu na koyela bino yum to zana ba ozana ba keso tunaka est-ce que kimbanga za nzambe est-ce que kimbanga za nzambe te kimbanga za nzambe te azeba na za nzambe te aza nzambe te aza prophète te ya nzambe te ba tombola komona na Congo po asela ki bokoko ya makasi kindoki ya makasi na boka Congo na niveau juste de niveau ke yako élever le kola nzambe batu nyonso bazobela kimbangu nzambe bakotikala komona Yesu te oyo ezali photo na dessiner nayebi ko dessiner te oza photo na dessiner na komi kimbangu azali nzambe te o photo na dessiner photo ya kimbangu na dessiner photo ya kimbangu nayebi ko dessiner te mais na dessiner photo ya kimbangu mboni na dessiner photo ya kimbangu na dessiner photo ya kimbangu pe na komi ke kimbangu aza nzambe te na dessiner kimbangu yeyo kimbangu azali nzambe te message na ngai yango wana nzambe azali kobenga peuple congolais baya epai na ye nzambe azali kotalisa bolingo na ye na kati ya mboka Kongo ekobonga kaka soki tonzimeli nzambe ya solo Kongo ekobonga kaka soki tobwaki bikieko Kongo ekobonga soki tolongwe na makambo ya bokoko ya bondoki nde Kongo ekobonga soki nanu Kongo eyebi Jésus Christ Kongo ekotikala kobonga te ne libanda na kombo na Yesu Kristo Yesu nde azali fungola ya Kongo Yesu nde azali fungola ya Kongo peuple congolais fungola matoi tosa nzambe na yo na bondeli na kombo na Yesu nzambe merci pour la message au pesingai na ekoloba bosolo même bato bakonzima te biso me bana na yo bakonzima message oyo olobaki na ngai kimbango azalaki nganga olobaki na ngai kimbango azali mosali na nzambe te azalaki faux prophète mais abombamaki na kombo na nzambe tala bosolo na ye komema yango oyo bana na yo bayoka basali na batosa nakotika koloba kambo te ti na kokomaka mobange na koyaka kaka koloba lelo pesinga makasi ya koloba kambo oyo Angola mokosi okorevelenga mosusu fungolanga miso molimo na mona pena ya koloba makambo oyo ozali kotalisanga sika te kombo na yo kumisi mokonzi bakonzi sunga bando baluka nzambe ya solo bazwa nzambe ya solo merci Jésus pour la nyonso eli kosala na kati ya bomena biso kombo na yo kumisama na kombo na Yesu Kristo Yesu Masiya na bondeli bongo na bi amen bandeko na ngai yango wana message na biso nzeto bozali komona na simbi yango mpona kotalisa bino ke bien-aimé Yesu nde azali nzambe Yesu nde azali nzambe toza kaka na Yesu Kristo ye nde tokobondela amen gloire tokokumisa nzambe
Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Yozanzambe, 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 Yozanzambe. Alléluia. Yozanzambe, 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 Yozanzambe. Hallelujah. Yozabikamwa, 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 Yozabikamwa. Oh, Yozanzambe, 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 Yozanzambe. Hallelujah, mokonzi bakozi. Hallelujah, Yeshua Hamashia. Tikate komone kumisama. Amen. Merci beaucoup les bateaux balandingai. Nakoyaka lisusu kinza matindinga na loba. Nzambe na ngapambola bino. Nabituma molimwe Yesu nde molonge. Nabituma ya butu Yesu nde molonge. Nabituma molimwe Yesu nde molonge.